Coucou ma famille, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Mbote, 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 mbote na ba papa, mbote na ba mama, mbote na bandeko basi ya mibali, partout et pas yop otozwami, tokozwa vraiment libaku ya kolanda mama bi na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que toza très bien. Voilà, malgré c'est la vie. Mais ceux qui osa envie, osa lelo compte parmi les vivants. Tika tope sanzambe wana merci. O abate bomenanga, abate liayo et toza lelo compte parmi les vivants. Tout ça est devant ya nyonso. Après toya pour nous développer sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu des armées, les dieux fidèles, to pamboli yo, to kumisi yo, to élevé yo, to netoli pe to sanjoli yo, nzamba lola, nzamba nguya, nzamba nyonso, nzamba bomo ina biso, osali biso grâce ya kozala lelo compte parmi les vivants, ya weto pe soni to kokaniso nanani, to recommander moment oyo se na loboko na Seigneur, merci pona oyo nyonso yo zali, pe oyo sali kati na bomo ina biso, ya we na tango to libi to partager tikete nga zala instrument apamba, Seigneur Dieu zala nzambe oyo ko passer message na peuple non oyo ko sunga Seigneur tout les armées bomo ya bana na yo, to bebisi nyonso ayo te kati na ba vie na biso na chaîne na biso ezala musika, Seigneur règne na yo emi monise za la partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nzambe azwa lokumu, Nzambe azwa lokumu oyo azokoba na kobatela bomoi na ngai na yo et abateli pe mabota na biso vraiment eza nango na makasi na biso te yango toloba toujours que tout est devant à nyonso parce que oyo toza lelo eza na makasi na biso te eza kangolu na ye na osenga na ba papa ba mama bandeko basi ya mibali vraiment na osenga na biso tolaikaka mingi ba vidéo soki oza déjà abonné voilà soki oza déjà abonné ntango otali vidéo vraiment ezala malamu très important ba like na biso eza très important eza oyo ezosala ke ba vidéo etalama et circuler et soki oza nanu abonné te lelo mba liboso otangi titre omoni ke eza intéressant et okoti pe na kati ya vidéo o retrouver même makambo vraiment pourquoi pas ko s'abonner parce que nayebi ke na lisungi ya molimo mosantu na nzela na bino nde chaîne na biso ekosala nini ekotombwama. Voilà, yango wana ezaka malamu ntango tozotala ba vidéo tolaikaka vraiment soki oza nano abonné te osabonné ekozala malamu mingi pourquoi pas aussi kopartage na bandeko ebele oyo bayi nano na chaîne na biso te ekozala malamu mingi tika te nzamba lola apambola biso. Voilà ba mama na opasse message na ba mama de partout epai nyonso bozwami ko mama bi azaka na Benin atekaka ba robe donc atekaka ba robe ya ba grande dame ba robe nyonso surtout oyo ya choix na yo kozala nango besoin so kokoti na page na nga awa botali na poste na ba story wana nyonso bomonaki eza na ba robe mosusu na postaka na ba biloko mosusu ocontacte komeli ngai tokosolola tokoyeba kaka ndenge nini tokosala. Voilà nzambe ya lola apambola biso bamama toye lelo na sujet vraiment oyo eza très important toye lelo na sujet oyo eza très important sujet oyo eloko oyo ezosala ke ezobongisa pe en même temps ezobebisa basi ebele pe banzoto ebele ya bamama ya basi lelo. Donc tozoloba ke mwasi en général dans la catégorie nyonso na ba mama mikolo na ba jeune fille na ba tantine na ba donc nyonso sujet oyo toye tolobela lelo oyo. Vous savez nzoto na biso basi ndenge nzambe akela yango boye na nzoto yango na oloba boye ozomona misu na ngai bomona zolo munoko na ngai yango wana ezosala ba mouvement maboko mpe ezoaccompagne yango motu yango wana etu mais na bomwasi na biso eloko esalaka ke bayeba bareconnaître ke oyo aza mwasi eza partie intime na biso oyo lelo tosurnomme yango na nkombo ya Jessica pour ne pas kozala trop vulgaire na misu ya bato ebele. Voilà donc eloko oyo yango nde tobengaka ke eza bijou ya mwasi biso nyonso na mama toyebi so oza na bijou na yo moko ya nord na ndako oyebi kosomba yango cher obatela yango ndeni surtout na bato oyo baza na baafrike ou bien mpe ta mosusu oza mpe na afrique te moza na europe oza place moko oyebi ke a partir na otambola na bijou nango te nanongo osani olengela yango makasi okobatela yango ozoprotege yango de façon ke bayiba oyo yango te operdre yango te eza même chose na nzoto na biso ya bomwasi oyo tobengi na nkombo ya Jessica bo eskizenga oyo tobengi na nkombo ya
Jessica lolenge nini oyo esengeli na mwasi ayeba na kobatela nzoto na ye to mpe parti na ye intime wana. Monde oyo toza nango lelo ya internet réseaux sociaux eye na makambo ebele. Pourquoi? Parce que kala babiloko ezalaka te toyebaka yango te, babilo ebele toyebaka yango te kala. Internet eza bien parce que eye kosunga biso na développement ya makambo ebele, eye mpe kodétruire bato ebele oyo bazoyeba ndenge ya kosalela yango te, eye mpe kodétruire bato ebele oyo bazozala influencer à cause ya biyoka à se laisser faire, eye mpe kodétruire bato ebele oyo bango moko mpe kati na bango baza na confiance na bango moko te. Une fois que ayoki eloko songolo pakala de gauche à droite, akozwa temps ya kovérifie te, akozwa temps ya koyeba te ke eloko yango eza nini na kosalela yango ndenge nini na ndenge nini, ake mpe apratike asali na ndenge na ye. Et voilà comment banzoto ya basi ebele ezobeba, ebele ezobeba. Na kala ntango akala bamamo babalaka kala wana nayebi te toyoka tant mosusu bao basalela baza tokoloba te ya 100% non, bao basalela peut-être bazali bayeba ndenge nini ya koentretenir nzoto na bango, kosalela peut-être biloko oyo eza naturel d'une manière ou d'une autre mpona koyeba na koentretenir nzoto na bango kibomwasi na bango. Mais par contre biso lelo c'est comme si tozala su na maîtrise te, c'est comme si tozala na confiance en soi te, c'est comme si tozoyeba te eloko nini oyo tolingi epuis na eloko nini oyo tosali nini tolingi te. Tout ça pourquoi? Parce que il y a des basi ebele oyo na mutu na bango lelo batia kaka infidélité ya mobile, infidélité ya mobile, infidélité ya mobile. Parce que à cause ya infidélité ya mobile wana ye pa lobi te tant mosusu mpona kota akendaka kolia mbika batia soso nga koto na olamba tant mosusu matembele na tie eloko te. Donc c'est que fona sala pe boye, fona sala pe ale yo sko oke na ndenga bien te, oke na ko exagérer. Pourquoi? Parce que otambola na ba imagination, ozalaki influencé na babiloko esengelaki te, ozalaki manipulé, ozalaki na kozanga koyoka na koza. Donc nyonso tu wana yokanisi bapapa kala basalaka bainfidélité te, basalaka pe parce que bapapa mingi ya kala oyo baka abotana basi mibale misato 4 lelo kutu peut-être koma moko diminuer ya kaloko kabota na basi mibale, biso mama abota biso na papa abota biso na basi 4, biso papa abota biso na basi 3, biso papa abota biso na nyonso wana. Pourquoi ezalaka nango? Mais mwasi nyonso il faut omiyeba mpe oyeba valeur na mpe ozala na confiance na yo. Yaya okoluka bitiatia bibakabaka bisalasala bikotisa, mais faut yeba sort na yo lobi eza ndenge nini, faut yeba résultat nango lobi eza ndenge nini. Parce que balobi ke Jessica eza bijou na yo. Na pesi exemple ya bijou na oza nango na ndako wana obatela yango ndenge, bijou na oyo moko osomba cher pena so ovandi oraisonner ba billet obimisi otango osomba bijou wana oprotéger yango ndenge. Voilà, donc bijou oyo oza nango oyo eza plus précieux, eza eloko eza naturel, eza eloko oyo eza na valeur yango peut-être nde ekotisa na ndako wana, yango peut-être te yango moto ekotisa na ndako wana, yango moto epesa o libala, yango moto esalaki babenga o femme, yango moto esalaki. Donc voilà ce qu'il faut yeba ndenge nini ya kobatela yango, faut yeba ndenge nini ya koprotéger yango, ya kobatela yango. Nga lelo na ekolakisa bino moi quelques routines nanga o nga moko personnellement na salelaka ndenge na salelaka, na ekolakisa bino o ndenge nga moko na salaka nini na salaka na salelaka. Na oyo sepne te ke bokende bosala boye mpo na imagine yango na zwi temps ya ko réfléchir yango oye kote na koyesa bino o nga moko na salaka nini na salelaka. Po basi ebele leyo koma muke bosunga nga Jessica nangeza ya kofungwama na osanti Jessica nangeza ya kofungwama bino elete ke Jessica neza elastique. Parce que tant que vous l'avez fait, pourquoi? Parce que vous tirez déjà le point dans mon c'est cotabino. Et c'est cotabino et vandabino monakasoka une fois. Tout d'abord, moi si faut y que moi si avant tant qu'on commis au cause à la temps une semaine ou bien à partir de 3 jours, 3, 4, 5 jours avant au moins à la période na yo, y a que nous autres nous avons moi si et font wamaka. Wana avant tant mosusu
3, 4, 5 jours na katikati wana avant omona ba période na yo nzoto mwasi esalaka kofungwama et pendant aussi et continuera bongo ezalaka ya kofungwama et après oyebake après wana ezalaka susu ata na mwa 2 jours 3 jours tolobaka 3 jours okosanti kaka nzoto no ya bomwasi esina ya kosala nini ya kofungwama wana de 1. Deuxièmement bamama oyebake ntango oza na ndako na yo biso bamama toyebi ke tozalaka trop na baménage sukola bilamba otelemi mwa ntango molai na cuisine ozolamba osala boye il faut mwasi normalement oevitaka misala oyo oyebi ke ntango osala mosala wana tipe aussi ya kovanda mais yo olinga kosala yango ya kotelema ekataka mokongo alors ntango ezokata mokongo ezosala mokongo mpasi yebake mokongo wana ntango ezokatana na directement ezoleka ezokende na Jessica na oyo ezobimisa mopepe esalaka Jessica esala nini efungwama parce que ntango ozozala trop na kosala misala ya kotelema ya kote bino omona ata bato basalaka misala makasi mosala trop de kotelema trop de kovanda mpe epesaka mokongo mpasi alors na kimwasi mokongo mpasi wana ntango ozoya nde ezocreye oyo bapotali bongo babiloko wana nyonso esalaka nini ekende kofungola mpe Jessica éviter soki oyebi koza na ndako na yo okokodongola matembele na oyo ata eza mopiku moko oyebi okokodongola oyo ya kovanda ya kotelema oyo naosala kaka 5 minutes wana ça compte beaucoup mpona nzoto na donc ozwa kiti na oyo ti ovandi tabouret na oyo ti ovandi na 5 minutes wana osali mosala no ya ovanda oyo esengaki otelema osali ya otelema so esengi ovanda ovandi donc nzoto fo esalaka mwa bamouvement wana mpo équilibre esala nini ezala mpo eyebana kogarde mokongo na yo epuis egarde kibomwasi na yo. Troisièmement bamama fo boyebake mwasi eza conseiller mais c'est très important na mwasi alata sous-vêtement ya coton lelo tokomona bakomisa so ba sous-vêtement ya ndenge na ndenge surtout ba sous-vêtement oyo ezoya ba dentelle ya banini ezozala tellement na ba esthétique ezozala tellement na banini bon tokoki kozanga ngo tokoki kozala nango mwa quelque soki oyebi ke na ba sous-vêtement nango nyonso oza nango peut-être 30 okozwa te mpe mwa quelque wana po esalaka mwa décoration mwa nini mais ya bacoton mpe ya badécoration ya bafantaisie ya banini ezalaka nango pourquoi parce que coton eza kilo ntango olati sous-vêtement nango ya coton ezoprotege yo liboso bomwasi na yo ezobomba epuis sous-vêtement nango ekangi yo tous les deux coins ya makolo evandi ekangi esala nini ezoprotege ezoevite bamipepe mosusu esala nini ekota te pourquoi tomonaka ke ata basali sous-vêtement wana ya dentelle bien nylon bien nini na se wana place Jessica evandaka batiaka toujours coton c'est important parce que babi ke coton ezoprotege yo donc basali yango nyonso dentelle basali yango nyonso nylon mais na kati wana mokie wana batieka mwa coton wana pourquoi tomona yango donc cela veut dire c'est ça pour dire que coton nde eza malamu mpona mwasi alata sous-vêtement nde ya coton mpo ayebana kosala nini kose protege mpo ayebana kosala nini na kose protege epuis kolataka baprotège slip c'est vraiment important mwasi azanga protège slip te okozanga protège slip na yo te soki neti oza moto ya monene yango telema ezalaka nango mokie boye mpo basala yango eloko moko eke osentir yango te so omoni ke oza monene eyoke oza mwa monene okokotia yango ata mibale okotia yango ata mibale ofongoli yango boye ofongoli yango ozwi ofongoli yango boye ovandisi yango na nini na yo na sous-vêtement na yo evandi et surtout na bino bato mingi bolingaka ba sous-vêtement wana ya nylon na ya ba dentelle et tout so ebi ke surtout soko olati yango kutu faut vraiment otiaka sous nini protège slip na yo po oprotéger Jessica na yo parce que ntango ozotambola bamipepe ozotambola nzoto ezosala mouvement wana ozotambola mais yango soki eza très bien protégé ekoépargne yo na aire nyonso ke Jessica nange efongwami Jessica nange ekomi monene Jessica nayebi te soki bon au fait c'est un peu ça donc babiloko wana nyonso soki toyebi yango tosaleli yango ekozala malamu mingi et puis quatrièmement ezali likambo ya kosokola ntango tosokolaka nzoto na biso
likambo oyo eza eloko elongwamaka chaque jour chaque jour chaque jour. Jessica bakotaka mosapi, Jessica bakotaka mosapi te, Jessica bakotaka mosapi, Jessica bakotaka mosapi te, Jessica bakotaka. Faut toyeba ke Jessica esalaka auto lavant yango moko esokwamaka. Eza eloko oyo ndenge nzambe asala yango esokwamaka yango moko. Alors biso tant que bato tosalaka bapipi, tosalaka bafeti na bapapa, okotambola okosala boye nzoto ezotokaka nde tolobi mpe koprotege ngo ntango okoprotege ngo mpe motoki ezali. Donc tout ça wana. Alors ntango yo kosokola mama oza censé ya kokotisa mosapi na yo jusqu'à l'infini kuna te. Oza censé ya kokotisa mosapi no ntina kati kuna te. Yo moko sala nano exercice, sala penza exercice, à moins que ozala na ba infection ou ezosala ke ezobimiso ba perte blanche ya salité ebele. Mais ni tete ça, so ozano na infection te, ozano na eloko moko te ekosala ke ba perte blanche wana ebima, nzoto eza normal, eza propre, eza sain. Sala penza exercice wana, nalobi bien exercice. Na tongo soko sokoli sala exercice. Obi ke ok musala betaka mai kokoti ya mosapi te, kende mosala na poko atango oyo osokola kotisa siko mosapi na yo légèrement bimisa, tala soko omona salite nini ezala na kati, tala soki yo omona bambika nini oyo kobimisa na kati, à moins que ozala na infection, à moins que ozala na maladie. Mais soki eza yango te, yo moko omona ke ya grave kuna ezalaka te, okomona ke ya grave kuna ezalaka te. Tozo exemple ya mwasi to pe mwana mwasi oyo akomi atata msusu tina ba 20 ans parce que baza malgré comment moi passe mais baza kaka tant msusu tina ba 20 ans 18 ans azana no vierge ayebi na nzoto mibali te. Siko toloba ke bana basi ona babimisa solo po akota mosapi te, toloba ke babimisa solo abimisa solo te. Yango ezosala rotation nango yango moko, esalaka rotation nango yango moko, yango era moko boye, yango moni mundela asali biso eloko protège libre pour rotation wana. Tango ezosala rotation wana yo moko ovanda era moko sentir neti poids neti mwa mai moko boye neti surtout soko okomi ba période ya ba règle ne na otolo ba na début a omona mwa mai mo liquide moko boye ebimi poids eza biloko eza rotation esalamaka yango moko. Alors yo tango ozoya na mai eza kaka po esala nini esunga ba mai wana oyo ebimaki tellement ezalaka mwa neti mwa col oyo neti mwa col mwa nini mai na biso tosokolaka eza po aider esala nini esokole longola yango pour ne pas etikala bongo et créer basolo on peut mabete à moins que ça maladie parce que nzoto parti wana ezaka na solo nango naturel o nzamba sana ezaka na solo nango naturel. Voilà yango wana omoni eza important tango ozo sokola Jessica na yo sokola ngo na mai ebele betango mai ebele, soit oza na poids vaginal bolimisanga na bosani koya na poids vaginal na bosani koya na saforel. Mais ba vidéo eza ana sina la sango ezali wana na bato batala baebi. Voilà donc ozo sokola na gel intime na yo, gel intime pe eza eloko bakota na kasi te babite ke zwa gel intime ozwi saforel na ou bien n'importe quel gel intime oyo salaka ozwa ngo boye okota na kati obeta te mama basala libanda po eza eloko ezosala ke basolo ya bien te ezala te. Tozo comprendre basolo ya bien te ezala te na citron et tout libanda kaka vidéo moko eza wana kuta eza likolo ya bomona vidéo mona ata robe moko ya rouge boye nalobelaki on apesa ba détail nyonso eza wana ozomona. Donc c'est vraiment important koépargner kokotisaka mosapi na profondeur ya bonzoto na biso ya basi. C'est très dangereux. Nzoto tozomona eza très sensible. Donc na ba très nyonso tosangisi eza sensible, eza vraiment sensible. Donc la sensibilité nango wana il faut toujours koyebaka ntango nazokotisa mosapi nanga po tokotisa kaka tika tokotisa oyebaka te ekendaka wapi ezotouche nini yo lobi na kongola. Mais il faut savoir aussi ba perte blanche mosusu ezalaka kuna na kati oyo eza ya maladie te eza naturel ezalaka bien parce que ezoprotégeaka flore vaginale et protéger la flore vaginale sur tali même na internet sur luki ba recherche tali au monde que flore vaginale les a entouré si même na mo ba liquide mo bonnet va perdre na chapé ils ont protégé un peu parce que ekoki kozala secte
flore vaginale ekoki kozala sec te, ekozala sec te. Soki ntango yo ozokotisa profondeur, ozokende kokausa yango, ekozala na pasi mpe posala nini ejouer role nango lolenge esengeli. Kotisa musapino légèrement, beta mai, yo moko déjà tango oyebi ke oza nzoto eza maladie te eza bien, beta mai na o normal, beta mai na o soit na poire vaginale, soit na mai ovandeli, soit nini obeti mai na yo. Et eloko mosusu nangaki na soulever eza eloko ya kotia glace na Jessica. Glace eza mai. Glace eza mai parce que ezaka mai ekangi libanga, mai kaka tozolobela oyo ekangi libanga otie na malili wana ebenda ekitisa. Oui, c'est bien bon, mais il faut yeba ke soki oza mwasi oyo ozoluka koconcevoir, kozalaka na bitidi ya kotiaka glace mingi na kati ya Jessica no te, parce que ozokende okomisa matrice na yo pio. Biso nyonso toyebi ke tolobaka ezalaka nini ke matrice ya mwasi ntango eza moto ezokutana na semence ya mobali nde esalaka ke ekende kosala nini mwana. Alors soki yo oza to Jessica nange efongwami baka glace pou, baka glace pou, baka glace pou, mais na moment wana yo oza na besoin au concevoir, ozozela oyamba mwana, ozokomisa matrice no malili, ozokomisa matrice no malili, matrice ezozwa malili, okomona même malili wana ekozala ke erejete ba semence ya mobali parce que ezokuta moto te. Moto wana na flore vaginale nde esalaka mosala nango ya komema na ba oyo tobengaka ba glaire cervicale. Mais ntango yo ozoluka nzoto nde ezozala trop malili, ezala trop malili esala nini ekorejete même basperme ya mobali na yo, basemence ya mobali na yo ezala même pas na force. Pourquoi? Parce que osokomisi nini na yo malili makasi. Nalobi bien na basi oyo baza na posa concevoir, oza na posa ya mwana ozozela, oza na besoin au concevoir, kozala trop na bitidi ya kobaka glace te po okokomisa bomwasi na yo trop malili, okokomisa nini matrice na yo trop malili, ekozala susu a mesure ya komema semence ya mobali te, ekoboma yango po malili wana eyokana yango ekendaka to pe elingaka esika oyo esali nini eza moto. Voilà. Ya liboso na nga na présenter bino kande na lobaki nazolakisa bino barouti ndenge ngai na entretenaka nzoto na nga naturellement sans pour autant kobaka eloko na Jessica, sans pour autant kobaka eloko na Jessica. Mais nzoto na nga ezalaka kaka bien, ezalaka kitoko, nazalaka na ba problème wana te. Ya liboso wa na bosani kwa na Victago na nsi biso so toyebi Victago. Victago eza mwa Vix mora mokie boye moyena télévisa te vraiment pour excuser nga. Eza mwa Vix mora mokie boye même so tokebeta na Google boromona ngo eza na caption ya pembe, bouchon ya bleu. Victago wana nga na adopta système ya kobaka yango na sima. Victago etraitaka hémorroïde makasi, etraitaka hémorroïde makasi. Et puis on azoloba système ya kobaka yango, c'est pas que na baka yango chaque jour, chaque semaine, non. Na miyebi nzoto nanga yango tolobi ke mwasi fo omiyeba oza na confiance na yo, oyeba nzoto ndenge fonctionnaka, ndo oyeba ndenge nini pe okoyeba na ko s'entretenir kozwa soin ya nzoto na yo. Nga na miyebi tant na ndenge na saila kango na baka ka Victago. Victago kaka na zwi yango ndenge eza na baki na sima nanga, na baki na sima parce que nayebi ke tant na traiter sima automatiquement liboso pe ezozala redresser. Eza bongo wana pena botuna baminganga ba gynécologue banani ba o bayebi bayebisa bino ke effectivement c'est ça. Bozokende ko détruire nzoto na bino pamba na kokotisaka kobaka yango. Victago na baka yango na sima eswaka, mais soki déjà au message na moneti ngama ba kosona kutu na yoka yango su te pona sina message na ope ezosunga nga pe esungaka nga kitoko makasi. Ya mibale toza na beurre de karité. Tomo na beurre de karité naturel, hein. Biso toza na beurre dans toza na ngo ya bio penza. Beurre de karité yango naturel, beurre de karité na ail. J'espère biso so toyebi ail. Toyebi ail tolambela yango, ail eza antibiotique. Kende ko beta na Google omona ba bienfait ya ail pona nzoto. Ail eza antibiotique, ail sunga makasi. Neti boule moko ya ail boy.
neti tête dai boye eza boule moko boye nakozwa yango boye nyonso nalongoli baposo na rape yango nazwi beurre de karité boye na cuillère ya café ata 2 nasali mélange ya pati ya ai wana na beurre de karité otie na basachet okangi yango mwa maboule otie na sachet otie na congélateur soit na frigo na yo ekangi malili baka na nsima mama na papa na mama opesanga raison. Et surtout pe mpona bapapa ezosunga makasi surtout bapapa oyo mpe basalaka bamisala mokongo mosala makasi meme yo mama bamisala mokongo neti na oti olobanga ekosungo makasi neti beurre de karité boye na ai okoki obaka yango ata okoki olandisa ata semaine mobimba okoki olandisa ata semaine mobimba obi osali yango écart okoki osala écart voilà okoki osala écart donc na écart wana semaine mobimba ya nyonso kobaka te okoki obaka lundi otiki osali obaki yango mercredi obaki yango vendredi obaki dimanche donc voilà donc osali yango ata pendant 2 semaines surtout soki ozokoka mokongo makasi mpe osentir ke jesina no eza ya kofungwama déjà ntango obaki bongo na butu avoki okolala na ntongo wana ntango ozoya yo moko omona basele osala yo moko omona basele okosala ekobimiso basalite donc ezalaka bien makasi nalobi bien na nsima s'il vous plaît liboso te na nsima ntango obaki yango na nsima oyo na papa kokosalela na mama mpona bamikongo wana akosalela yango très bien osala yango à condition que beurre de karité ezala ya bio sans mélange ntango mosusu okoki okutana na beurre de karité mosusu ya mélange osali makambo ya bio ya mélange mpenza te oyo biso toza yango na benin ozomona na solo kitoko donc ozomona ke eza beurre de karité moko naturel bio osangisi yango osali pati nao na ai nalobi bien tête dai ndenge eza boye ozwi na 2 cuillères ya café ya beurre de karité osali mélange wana pati wana okangi yango basachet na basachet okangi yango mpena na basachet osali yango na forme ya bien otia yango na frigo ekangi malili obaki nango na butu avolala na ntango olamuka avosokolo kosala sel okomona ndenge ekobima ekosungo na mokongo makasi mpe ekosalaka jisika nango ezonga na bandeli na nsima liboso te voilà eloko oyo clou de girofle oyo bato ebele bozoyeba ndenge osalela yango te yango wana peut-être clou de girofle efongolenga et puis il faut koyeba ke nzoto mutu eza ndenge moko te clou de girofle eza eloko moko eza très efficace clou de girofle ezosunga makambo ebele kaka makambo kaka ya jessica te onini te mais clou de girofle ezosunga makambo ebele bato ebele oyoka nabeyebisi nga nabaka clou de girofle nakoti ya clou de girofle na jessica efongoli nga esalinga c'est parce que boza bilandalanda bozosalela babiloko ndenge esengeli kosalela yango te clou de girofle ndenge eza boye soki otokisi yango na eloko oyo eza poivre long africain yango oyo ese présentaka boye ezala lokwa madesu voilà soki otokisi yango biloko nyonso mibale omeli yango ezala ata après barègle nde nauti olobanaki nzoto ya mwasi efungamaka mais il faut pas aussi kosalela yango chaque mois ekoma chaque mois non il faut kolekisaka parce que règle ya mosusu mpe kozala osilisi na yo obeti noka mai na nzoto no ezongi balobi mpe te kaka ke osalela yango chaque mois après règle na yo non bozomona donc beurre de nani poivre long oyo na clou de girofle oyo soki osangisi biloko mibale otokisi yango kaka omeli nango kaka ata pendant 3 jours ntongo pokwa na verre na omo ya mwa molai esungo makasi deja ezokende onettoye na libumu na yo ezokende onettoye na libumu no basalite ezobima ezonettoye libumu na yo mpe eza entretenir jessica na yo na kati mpe libanda kaka ndenge ozomela yango wana sans pour autant obaka yango tokotisa yango nayebi te soki bino bobaka yango ndeni mais moi nasala yango te ngai na olakisa bino ngai nasalaka ya komela
ya komela eza kutu biso kuna bena tozana ba bloc ebelo ko mélanger mais ce n'est pas ya relaxer bloc nyonso peut-être ezala partout te na bisika o bato mosusu bazali mais au moins o mibale na yebi ke esi eloko oyo eza un peu facile mpona moto a retrouver yango poivre long africain na clou de girofle okozwa no clou de girofle no bozwi ata 30 ozwi ata 30 mbuma oyo ale osali nini ozwi mpe poivre long na oka ata mesure oka nde eza boye poivre long otokisi yango otokisi yango poivre long okosala mpe mwa kotutatuta yango kata na nzeta fufu epanzana mpo bamandesu wana kati ebima bien otokisi yango omelika ata pendant 3 jours après barègle na ou bien soki yo moko omoni ke Jessica no eza ya kofungwama ndenge olobaka wana mama omona ke nyonso ezongi okomela yango ata 3 jours même une semaine eza problème te okomela yango ata pendant une semaine ntongo pokwa ekosungu makasi omona na nzoto no ya bomwasi ekoma mpe moto ekoma mpenza moto sans pour autant obaka alors poivre long oyo okoki mpe kopurge yango opurge yango osalela yango ndeni omoni nga nde nasali yango nde naye nango boye nalakisi bino omoni oyo eza poivre long yango donc ozwi yango kaka nde eza boye osali mwa kotutatuta yango liboka ezala ya pilipili te so oza kaka na liboka uniquement osalela ya pilipili okozwa yango olingi yango ta na mwa sachet ozwi kaka nzete obeti papapapapapapapa ozwi yango otie na molangi ya 1 litre demi na oboye elali pendant 2 jours soki elali pendant 2 jours boye okolongola yango ofiltre yango ozalaka na besoin ya mai oyo ofiltre yango ozalaka na besoin ya mai oyo otia yango na moto echauffe mwa mokie opurge epuis wana ezosunga même na mwasi oyo azoyoka susu posa ya kosangana nzoto na mobali te donc akomi na mwa frigidité mwa posa wana eza susu te ezosunga na mwasi oyo azomiyoka pio oyokake nzoto na yo ekomi mwa malili nde na oti oloba nzoto ya mwasi ezalaka moto ezosunga yo ezosokola yo libumu ezosokola pende ezodebouche ezosokola batrompe ezosokola yo libumu basalite epuis ezoredressir Jessica na yo opurge epuis kopurge oyo eza eloko ya kopurge chaque mois te oyo boye soki olingi opurge yango okosala yango ata après 3 mois mais na bakatikati wana nyonso soki mpo omoni ke oza pena d'accord ya kopurge okokopurge na juste mai ya mwa tiede wana mais oyo soki olingi osalela yango fo salela yango ata après 3 mois ou 2 mois l'espace wana 3 mois ou 2 mois l'espace wana osaleli yango donc ekosunga yo makasi donc yebaki ntango ozopurge na nsima ezokota na libumu ezosokolo libumu ezobimiso basalite libumu ne ezosokama ntango libumu ne ezosokama na nzela kuna mpe ya nsima basalite nyonso ezobima ekozala te ekosala ke Jessica no esala nini ezonga mokie sans pour autant obaka bibakabaka parce que eza biloko eza naturel mpe ozosalela yango chaque jour te yo moko ose planifie otali ndenge nini akosala babiloko nyonso nalakisi bino c'est pas ke ekosalela yango nyonso nzela moko non nalakisi bino babiloko nde nga nasalelaka donc nayebi ke ntango mosusu après quelques mois nasalelaki oyo après quelques jours nasaleli après quelques mois c'est comme ça mwasi faut koyeba kozwa soin ya nzoto na yo naturellement e na ndenge ya bien oyo oyebi ke lobi ozala na inconvénient te ntango yo ozosala babiloko oyo oyebi ke oza na dose oyebi ndenge nini okotilize te obaki lelo obaki lobi babibaka baka basi boperdre baconfiance na bino mais oyo oza s'entretenir mpe ntango ozo-entretenir kati kuna ozo-entretenir na kati automatiquement ozo-entretenir libanda ezokanga o na nzoto siko ntango bino bobaka biloko mosusu ebele baza bobaka biloko mosusu ekende ebima te bozawa obaki mpenza ekoti libele ebima te mais na nsima biso nyonso toyebi ke ntango ozokoti eloko na nsima surtout soki neti ya kopurge boye ma ya moto toyebi ke biso nyonso ma ya moto ntango ekota na libumu donc ezalaka ebima kaka donc eke kobouche tomboli ningisi basalite baoyo nyonso ezalaki bloke wana ebimi osanti na nzoto nde ekomi pepele oyo boye ata na bapapa bakokopurge yango kotungola
Attends, papa va tout lango. So sali boy, o sala watana papa. Pour être 1 litre et demi boy déjà mutu moko. Si tout ce que sala te ou bien sala ngokal. 1 litre et demi boy déjà ça pour na mutu moko. Ceux qui bozana papa ko ngosa na papa ko sali yango deboye, papa na oya ye, mama pe na oya ye. Ok, au chauffeur, moi ezala moi moto, moi tiède, moi moto, moi au purger na tongo, au mona ke mama e ko sungo makasi surtout yo to sala ba misala makasi. Musala mukongo ezala papa ekosunga yo makasi et après ceux qui aussi ko purger wana semaine elandi wana sikoyo boko sala siko système ya ko baka ai bobaki ai nona ber de karité ozo baka la simo donc ozo s'entretenir ozo zo assurer nzoto na naturellement sans pour autant okotisa biloko pona ko détruire o ezali bijou na nzamba pesa yo. Vraiment j'espère que message ekosunga ba mame belé on a zaki na wako na partager na biso yango oyo na partager na bino oyo nga moko na salilaka na partager na bino oyo nga moko na salila c'est pas ki na okaki li solo na bite na meme na bato na YouTube non oyo nga moko na salilaka nde yango na yo ko partager na bino lelo. J'espère que ekosunga ba papa ekosunga ba mama et nzambe akozanga te na kozwa lokumu. Vraiment abonnez-vous, likez, commentez, partagez et le Seigneur vous bénisse. Tokutani prochainement. Bye.